voiture moi 1 minute moi 2 secondes. Babi na théâtre soit tango ki maming na voiture ko eloko ni na ko na théâtre. Neti eloko ni na ko na théâtre. Na ndo futa ndo kana zaka na théâtre. Na boti na kati ya théâtre. Na tant que ça moi na ngata fi diplôme na kati ya théâtre. A côté université na kati ya théâtre. So ba ngana zo telo ni. Mais quand on va publier na pas mon na zui. Publier ndeni. Pas publier mutaka na ngati pas mon na zui. So Dieu bon est grand na zaka na ngai. Moi ça m'a mungu ate. Moi ça mungu ate. Je préfère 10 000 fois 100 000 fois ben nga. Moi si il y a jeune garçon la préférence. Mais en soi n'a dit qui est mon gars. Ah ouais. Comment papa comment la rousse la rousse na combo na. Voilà, tata moi aussi. Tout le monde est qui pour toi et moi on a vu nous. Waouh. Félicitations Dati. Ok. Na continuer ton activité au Baksa. Tu continues là. En tout cas Dati, na le bango bana babiti ke basima ka bango te. Ok. Attention yo za orpheline bataka ba jusqu'au mamoyo. Sidonie. Yo za orpheline akala. Siko Dati aza orpheline asika. Do bazana na moto. Obundisa ke étoile na ye o étouffé tala lelo. Babundisa qui est? Abundisa ke étoile mwana. Akosela mwana makambo bele pembe na mama. OK. Tout le monde qui date les gars qui a sorti médiatique date les gars qui a loba qui a mais tala lelo on consala tout nini. Yango il faut te ya yo. Mais bandima to mona ka lokwa date kosi. Date on consala maman mkolo kola ina ndeni. Ana intérêt morote. Dati avec la vérité un peu bas. Dati ke mikili. Boyo kakate mbunde kolela. Mama bon, ça déjà qui c'est estomac d'attention, qui se fait émotion sur le présent. Oh, le dessin c'est ma monsieur ou le bel sabot. Gêné par vos vergetures, essayez la nouvelle huile anti-vergeture Lumineux 630 de Nivea. Désolé. Bonjour la famille. Likez, partagez maman Sylvie. Milan, Jean, beau tapoter, tout l'andanano. Voice na biso à tendresse. Alobeli, belle vie, alobeli, maman Moindo. Voilà, toi qui est dans côté parcours. Il y a belle vie, après ton zongi, il y a maman Moindo. Tendresse, n'a habité. Tous on a un côté, on a une photo, il y a maman Moindo. Pour ça, la live tokos. Likez, tapotez, likez. Photo maman Moindo, il y a une émission. Pas grave. Voilà. Ndeko na biso, n'invite ba ndeko na nga soy bolanda live. Ou bien bolanda ki be émission ya tendresse di binga. Mwana muluba loketo pete. Bobi ya da muta show. Bo tapoter dans live, bo tapoter to ke nango bien. Même boza combien so bo tapoter live te. Live qui n'a quitté côté. Tu as déjà ton côté déjà bien beau tapoter. Voilà, biso to bito yaka. Ko sala be mission so to moni maramba beza. Les pop so to finga kate biso to sala be mission to expliquera to sala be mission la biso propre na calme. Bande gonyos o ba moni ke bon super émission, ba singa ba demande ba mata et ça la paix bien. Voilà. Il y a un chat trop sinon je sais pas pourquoi il maté. Voilà, to bande gonyos o bolanda ki tendresse auto sala émission. L'émission na alobi boy ke mama Moindo mwana wana zolela oyo aza mwana na yete papa David Mbala bonjour à toi alobi bien que mama Moindo tika kolela parce que mwana wana aza mwana na ote aza mwana ndeko na yo atika ye bébé na maboko na yo yo zwa oboko la mwana wana mais tendresse eza problème te. N'est pas tendresse ce qui a surtout qui passe de la moni bateau ba commencer à ma cagnotte ya maman Moindo ou bien bateau ba ki mawa bazo sangisa ba mbongo bati na maman Moindo ou bien na Congo kuna pe na ka bande ko ba sangani ko batindela
mama moyindo mbongo tanda tibinda bimi bama se d'émission abandi koloba ke mama moyindo abota te mwana wana azali ya ndeko na ye. Est-ce que vraiment eza normal tendresse tokotia émission bino mokoyoka totia parti ya Belleville totia parti ya mama moyindo menga na yebi meme mwana ndeko soko obokoli ye mwana moke aza mwana na yo to mwana kutu mindele baza mindele po blanc na mwana noir mais aza na souci ya mwana wana tendresse tibinda ezalaka nini na yo ma chérie moninga aza na pasi bomona ndenge mama moyindo azolela mais mata osali bezoloba n'importe quoi osalaki groupe wana se epanzani tala pasi oyo mama nazala yango. Bonjour maman. Bonjour ma chérie. Boni maman. Bien kaka yo. Maman natalaki émission wana nayoki pasi en tant que maman moboti oyebi babi koloba so epe lekani mingi mabe makasi mabe okoka koloba na eloko mosusu osengeli oloba te amekaka mpe na okokita mama amekaka kokita modele oyo aye wana aza lokola mutu moko ayebi nyonso na mokili ondike mutu esa koka ondike mutu esa bonga babiloko wana alo nazo changer photo babiloko wana penda mama eya kitoko te na communauté tutunga pende loke kamsanga bandeko na biso oyo basalaka mosala na bango ya kopanzaka sango wana bango esengeli bazala betika te ramase nde biso totala ya bango oza mwasi ozala pe na posa bobali moko boya kobala yo okekota na famille moko boye ozala na babokilo ozala na babelle sœur babiloko nyonso ya bainternet ana etikalaka voilà lita okoka korate libala moko ya malamu likolo ya babisalela lobela likolo ya babase olekaka bamona yo ozobimisa misisa na kingo na mo ya Kishasa makila mutu ezoyanduka musisa mutu ekokata na yo mama biso Kishasa makila mutu ezoyanduka musisa mutu ekokata na yo mama biso makasi même nga to nasali live parce que na mone sali nga passe zala yoka nga na partager no eloko moko epa bandeko mama nga na vanda na Kishasa na bokola bana bandeko na nga omona oza na bandeko moko boye omona ndeko ake atie mwasi zemi baye kotikela ye mwasi wana boye ndeko na nga se retrouva abali nanu te. Bonjour merci. Bonjour ma chérie kanga micro to ka ndeko apose ozwano on comprendre mama non se retrouva abali nanu te na bana 4 mama tangu siko ya bali mama eloko nini nasalaki basi wana bana wana nyonso babotama na mama moko te bana 4 ba mama 4 mama na mama abande ko kuluka créer désordre na couple ya grand frère nanga lokola ngai na motema kibo mama nalingaki ndeko nanga vanda stable na couple na ye mama nazwaka bana wana nyonso navanda na bango epa na nga navanda na bango na lupangu komba mepa na biso mama bana na tapoter live la famille please na bekole na bango mama ngam na kenda ko se présenter bana na soki babeli ngam na mema bango na hôpital l'époque grand frère nanga zo sala bana na banda ozo traitement na hôpital na compte grand frère nanga na musala mama nga na o mema bana na hôpital batukutu na hôpital ya société bayeba ke nga mwasa grand frère bayeba te ke nga leki na ye mama na weso na minito na bokola bana na bakola donc moi bana bongo so ba kufio dans la société mama na bokola wana nga nunu kuta ta solo robota te mama na bokola bana wana mama bana na bakola na minito na olobawa mibale bazalaka wa mama na yeso na ye ko ya poto yo ebika pe na mboka ngo o ba difficulté ndenge ezalaka mama ko koma ke na luka kobota pe ezo ya te mama la landeli ba traitement nazaleka na kondima na esa nzambe na binzambe akotala mabe na ngate kanisa ngata na bolamu moko na makambo na sala po na bana bandeko nanga mama nzamba yo pambolanga na minito na oba nazaka na bana nazaka bana mibale bana bandeko nanga wana tangu na ye mama batikali na Afrique bana na bazaki so basali likambu ya mabe oka bamona bango babenganga
mwana no awazo yo bana na babenga nga mama. Ah oui. Kutu na uto sola na Mingele kutu baza pembe na loposo ba docteur bana o kutu ba yebite. Mama, bana wana babenga nga mama. Na oye biso même grand frère nanga tata bana wana. Soki o bana na basali likambo. Abenga nga ko esanga lobi tala bana no makabasali boye na boye yo moko benga lobela bango. Neso na tata na bango nanga bana na babanga ka mingi ngapo eza na mususu kutu na zwa na âge à 2 ans. Na kabwani na yenga na oya poto na âge à 14 ans na vandi na mwana na panda 12 ans. Siko yebsanga mwana modèle wana lelo soki akufi. Ngala lela mwana na tena pe en plus mwana ndeko nanga za mwana nanga. No nangala yebite tendresse ce qui est salé ma belle ayoki cagnotte bazo kongola mbongo. Mama wana ya mabe so to landi ndenga za wana même na mwana ndeko nepe moko propre akobokola ete na langage ya lobby. To ana batu mususu kutu bazawa abokola ka mwana ya ndeko na ete mwana mutu mususu adopta ya vanda na ye ebongo boni mwana ndeko no propre akufa tikela ona mwana yozwa mwana na kwa maloko ayote oza na bokabwani. Okay. Mama leki, mama kurutu, tata mwasi. Ok, maman Angèle, Orochama poste, capé, maman Dieu, merveille. Et ça l'a bien, à moi, après tout, on a pas live, bah, disque, on a la table vraiment belle, non, on a tiré pour tout, on a entendu ça, l'obité, bah, dimanche. Ok, bonjour, ma chérie. Oui, bonjour, maman Cécile. Bonjour, Yaya. Maman Cécile n'a pas na motema lobi batali émission wana batindele ngango na butu nga oebike na oki passe na motema na bi pourquoi congolais a cause na motema ma pourquoi tu congolais te tendresse pas ba congolais nyo to za congolais oui ngapi na za congolais te to ba tendresse parce que to comme ko sanisa po biso tout to za biso tout to za mitema mabe to nga to sa live voté oui comme tout to nga to soit pas tendresse na retire pour ma côté wana. Mais tendresse à cause en motema mabe boy pourquoi parce que na linga tendresse mingi pour na yebia ça na yeba je na yeba base na yeme oyo alobi wana lobi et choqué nga makasi parce que mwana ndeko na yo aza mwana yo et pourtant ya lobi ke obokola ye aza mwana yo te yo bota to tikala ko yo pe robota no sute mo ko lobi na ménopause akomisa maloba wana tant qu'il y a aza mwana mwasi hein akoza mutema mabebo po ani wana bezi kaka to succès to ni kasi kongola ninga koloba maloba mabepo to lobele nde to sali live ozolo maloba ozo choqué ba mama moyindo kuta yoki yango te mais e choqué na biso bato to za pembeni akoza bon po ani mama mabeba kasi nzamba limbisa ye eza bien to telemi pozo babo kata bilamba eza un sens pala kata na jeté eza mama ba jeté muto la passe ya mona bonjour yaya mwasi bonjour ma chérie bon personne de ko Dieu et même 5 minutes après to ozwa merci yaya bon tapoter bon partager et ça la bien parce que eza ki amoni wa moyindo lokwa ba sele cotisation alubi mama na ko zombongo wana te parce que mwanze mutema mabeka po ba sele cotisation mais oui oui, on a kabongo ndeni kambala moko kute panzani eza na sens hein nzamba limbisa ya mutema belo ninga lo bakaya ngwana za nzela kutu metana moni émission na yo penyanga ya bina oleka ngote na mata ko parce que ça les loko ezala raté. Ok, merci Yaya. Yeah, merci vraiment. Merci. Maman na koloba. Loba bébé. Ça na onga s'il te plaît. Bon partager Yaya et ça la bien beau ba maman mitema malamu ba mata ba loba. Eloko kaka ngina loba vraiment likamba mama moyindo et puis si vraiment passe partout. Moi si nyonso oya lata mutema mawa mutema bo mama ikamba mama moyindo ko leka te na moma oyo aloba makambo mwa swa lobi ezala vraiment pasi makasi ndeka mama lobi tolinga ke mingi ndenga sekisaka ne biso asala mo ba vantino mwa to seka na biso mais toki akolanda ngai mama mwana ndeko na yo azaya yo nde ndeko alobaki a tout à l'heure ngato na bande ko bota te na bande ko bokola bana grande sœur na ngai na mwana leki na nga na kome ko rappeler nzambe kanisela ngai pesa ngata moko melelo na koma mama bana seti liko nango mama ba mapasa amen ma chérie bolamu efutaka
moninga aza na pasi ta ndenge abungisi eloko na ye moko wana te ya ye te misusu ye moto abokoli ye abokola longola ye pasi wana nyonso okoki vema koleka oya koloba eloko oyo olobi esali mpe bezi te ekoti mpe te motu to aboya yango balobeli yango mpe te mama azwa motema wana vema oyo ningo ozala nango obwaka yango nano mama moyindo na miniti azomona mbongo te azotala ngambe ya mobali na ye oyo abungisi seke bana bandeko no to bana bacamarade no je pense mpo osombela bango te elamba Sirène eloko osali je suis déçu soko otyango ta komeka soko ozongela ngo te na bajournaliste yango mpenza bakotaka bemission moko oyo bakoki meme kokotisa te vraiment nayebi te bino bajournaliste yango mpe bouti okufila te donc yo zano na mawa te oleki nango vraimen obandi nango epa mama mikolo toya na bamawa na batiktok afia nani suki nani ndeko auti okufa na Belgique ndeko problème eza te so ndeko ken eza mwana ya mama moyindo biologique te ya pas de problème mais akoki koya oloba yango ndenge azolobela te toza ata matanga eleki ndeko nanga apres koloba zala na Mathieu Florence mama zala na Mathieu Florence tozawa nakobota yo Florence yango eleki pasi kobokola mama omoni yo oboti mwana nzambe asali grâce mwana bi Florence oza combien d'abonnés na omona moyen na Mathieu eza te mwana bi mama ntango yo obokola mwana bebe mama malade fièvre abutu biso toya bamama toyebi mwana so aza mokie soki aobela nde mama azalaka mal à l'aise kobela ya mwana ya butu mama obokola mwana osurveille ozwi éducation mwana ti mwana komi engambe ya mwana ngai eloko epesi nga mpasi kolela mama nalobi ye moto abandaki kosokola nga moko bilamba nakitisi nana Florence soko lingi napesi yo numéro ya telefone oyo bazala mposa koloba naza na numéro ya telefone botapote na otya numéro ya telefone na nga bokobenga na numéro ya portable na nga na otya numéro ya portable oza na droit ya obenga baoyo baomata te voilà parce que Florence na numéro ya portable na nga na otya numéro ya portable oza na droit ya obenga baoyo baomata te voilà parce que Florence pasi na motema na pasi na motema mama eske ti mama la leli modele wana nani yango ayebi ke wana aza mwana ne ata kutu mwana oyo aboti te mama kobokola tendresse ndenge ezana azokisi su mama wana eputa ye moko mpe asalaka mpe théâtre kozokisa moninga na yo modele wana babiloko modele wana eza kitoko te babeza yango mpe ezalaka me wana eza beza sali te wana eza lokola aotuka moninga ana pasi ye azotuka mbongo yango ata bakotizele bamilio bapesi ye engambe ya mwana mobali wana olamuka te vraiment engambe ya mwana mobali wana kolamuka te mbongo wana liboso ya mama moyindo ekosala basoutenir ye kaka me ekoservir ye na rien koleka engambe ya mwana mobali na ye mwana wana soki aza ya ye te azipaki ye tru ya kozanga kobota pe atiele point na vie ke osozwi menopause okobota te sanga abotaka na age nini nauti komona bapiblie mama moko soki ya 65 aboti estce mama moyindo ana kokiti da 65 ans mutu soki akufi no te ntina kotia point na vie na ye eza toyebi yo nzambe aobongisa mabongisi ya malamu mpo na ye te babiloko modele wana eza kitoko te ezaka teke batieli yo kamera oyo banda koloba bilobaloba mpo monde ntie mona yo malamu te mama na ana pasi na motema zoki tala kolela mama wana soki otali yango mpena bozoka na pasi na motema eza mwana na ye eya pasi mpena babiloko boye eza kitoko te eya kitoko te moninga aza na se ozoboma susu moninga oleka kosoutenir moninga mama moyindo aza na pasi nga nayebi mama moyindo te me naleli na bavideo wana kozangisa mwana engambe ya mobali boye ozwi oya koloba toboni groupe wana tolingi toboni groupe eza mwana mwana ndeko nayo aza mwana yo na minute wana ya mama bandeko nanga basi akokaki kozela ata makambo nyonso eleki
après il y a l'émission et c'est ça le côté mais la minute mutu nyonso mona loko esali elem suzu apon la cagnotte ou bien bato balingi soutenir maman Moyinde ozo comprendre parce que nandenga zo lobela mais oui ça jalousie nandenga zo ben émission on dirait mo on dirait dans la likamba mutu mais oui c'est pas bon na lobby maman atape na sima est-ce que ezaka important kaka esengeli ayeba vie privée ya mutu ya kotandango na réseaux sociaux ke mutu ana bota te vraiment est-ce que bango bayebi douleur ya kozanga kobota na vie otango mondire mutu liboma mama nga azalaki so na moni mutu na zemi na nzela na bandi olela nga binzambe yo pesi ye mwano na kata libuma pesi eloko nini nazaki na omona mwasi na poussette na olela na zwa musala ya kokende park so na moni mama moko aye na bana baosaka na park mama na che liboko la litamba na olela nga binzambe mukolo nini penga na omema pe bano yanga na park voilà pasi wana mutu akonsolaka mutu ezaka nzambe yo ya kolekwa kolobela muninga ke aza mwana oyo boti te amwana ndeko na yo atikaki muke yo ne mutu obokoli okokabola ye na bana ndeko na ye na bana wana te yo yebi soki mwana wana alongola ye basusi nyonso ya mokili ayoka suta susi akobota yango te parceke aza deye na bana oyo balinga ye deye bapesa ye bolingo eza mwana ye vu que maman partager la famille soi-disant mama mwana wana akufaki atiaki mwana wana moke donc mwana wana aza mwana mama Moyindo bolingo mama Moyindo akotisi mwana wana na ongola kokota na ongola ezali pana nguba te bamadona bakoki kodopte bana bato kutu oyo bayebi te nga oyo prefere nadopte ta mwana famille na ngai tokodopte mpe ya libanda mais nga la prefere la famille tendresse karma okozwa ekokomela yo mpe bato bakoseka yo tika mama tolakela ye te topesa nde conseil ocomprendre topesa nde manganga siko mutu apesa nde mutu conseil soki tobandaka bakama aza na ye na babese te alikaka nde mpe asalaka na baémission te tika mama Moyindo kimia alela mwana ya kuna mwana ye alikaka nde mpe asalaka na baémission te tika mama Moyindo kimia alela mwana ya kuna mwana ye suka wapi asa eza problème te biso mpe tokoyaka tokosalaka ka baanalyse boye problème eza te eza kuta wa mama mwana oyo moko kuta obimisi na libumu na oboti asungi yo te me mwana ndeko asungi yo tomonaka ngo bazali mwana oyo moko kuta asungi yo te aorespecte te me mwana ndeko aorespecte yo nga pena système akokabola o mwana ndeko na oyoki wanga na munoko na ye epesi nga apisi aza muluba mais oui en plus aza africain deuxième chose aza muluba aza lokola tendresse te etali bango moninga aza na pase ozoleka na baémission bino bokanisi cagnotte wana bino bacomédien bino bosali yango moto okolamusa mwana oyo yango moto ekolisi mwana oyo n'importe quoi ya moment donné faut avant na koloba faut tchanani mai na monoko ya ko clasher moninga oya alikaka na babuse te otali nde moninga azolela te ozolela mwana ye na minute ala so batikika mama Moyindo akoketakaki pasi voiture tuti ye n'importe quoi pe aoloba nini alobi doze kolela ozolela makasi bo mpona nika po bapesa mbongo estce mama wana mpenza asenga ye n'importe quoi ata babomi groupe ya WhatsApp wana ana mutu mususu pe akozala na motema mawa parmi bacomédien aopesa mama na mbongo sikona ana bango bacomédien bapesaka cotisation epa mutu kaka soki mwana no moko propre akufi nde opesa cotisation si bapesa pe cotisation ebongo mwana ndeko oyo ozwi moki obokoli oyo adopte bakopesa te yo moko oyoki ndenge alobi te eza vraiment eza pasi na mawa tendresse eloko osali vraiment kozongela yango su te mpo nga nayebi yo oza mwana moluba en plus bino bokabolaka te bino mwana papa leki mwana kuluto meme papa bino tobota soki wapi so ayeli bino kaka mwana bozwi ye
Pokabolaka te ndenge okoko leka kaka nyonso alali actualité loka toyoka ye kala abi anabima kaka mpo bayokanga kala bilobele ebele boye mpo ya nini ndeko mwasi yo mona te koboti mwana na yo moko kutu asalisi yo te me mwana ndeko asalisi yo baza ebele même na bapoto oyo surtout soki ozokola bana bakabwanaka oyo akele soki na canada oyo akene wapi bolingo ekememe to mosu okotikala le mosu mpe na bana bandeko le mosu mwana na yo moko mpena propre aza te aza mosika nana kosunga yo ya mwasi tika no bilobela boye tolingi yango te fo tika so totai mama moyindo wana ndenge azolela vraiment soki oza ndoki te foza ka ndoki mpo yoka motema mawa te me so oza kaka mutu oyo nzambe akela mpenza apesa pema mpenza oyoka mawa moko ma miso ebimo na maloba mama moyindo azoloba otala mwasi obi mama moyindo aso basimbi ete batike kaka koke place moko mpe amituti kaka bi akufa ne mpa abi aza lisusu inutile na société ndenge azana azokose présente eloko te siko kaka mwana na ye aza na ye wana oyo bobengi mwana ndeko problème eza te me alongola ye basusi ya bana nyonso andimi azali mwana ne biologique te andimi oubien biso mpe batoyoki yo tondimi merci mais il fallait pas ke ya na moment oyo falaki meme ozela bakundi akomi mwa calme nde bobengaka bamatière mwa mwa avandi bozali ta 40 jours a mwana wana après obandi kotuta no bordire nga soki nga mpo na nga na comprendre lem so mpo omoni bakagnote ndenge ezosama mpo na mama moyindo obi omwa mwasi akumvama nete mbongo lelo valeur eza te na monoko oyoka 2000 euros 2000 dollars 3000 dollars mais valeur eza te lelo okomi mposimba mbongo abeyoka valeur nga mpo na nga bandata na ba 20 000 mata ba 50 000 mais so bapesi oka 2000 o 3000 oyo eza yango na valeur te mais oui kongola okomi na kimotema mabe kongola okomi na kindoki même humanisme moko boye eza bino te kibomoto même fale asoyemba yango butu moi même humanisme moko boye eza bino te kibomoto même fale asoyemba yango butu moi pourquoi kozala motema mabe boye Bonjour. Bonjour Arlette Mayala. Ouais, bien. Toza bien ma bébé boni. Omoni babat loko ba tendresse oyo baza bat oyo bannir na communauté parce que ce n'est pas normal. Yo kutolobi ke ata ba pesi mbongo ekosi na vale ata kutu pe ba pesi mamoyindo na minute ata 100 000 euros. Yango nde ezongisele mwana ye. Yango mte si se passe. Mutu bako pesi ata 1000 100 000. Eza la valeur ya mwana. En plus, moi, non, colis si vous êtes 40 ans, soyez 30 combien? Il y a le bien à moi, on a été. Vous dites qu'il nous tombe, maman. On est total à live. Il y a le bien que à moi, on a été. Au moins, on a ebisa elomo. Nga déjà vidéo ya maman Moyindo natala ki moko. Na okoka kotala ba vidéo nete parce que maloba aoloba na oko supportant te mutu eza mwana ete alela kaza sous na raison ya vivre ete nanani nana apa wana en plus wana pe ba mambo pesa la kapa na biso ba congolais yo ebiti ke mwana ndeko no pesa ko bokole parce que ye tendresse ngwa lobi ke mwana ndeko na ya kufa mazwa ye mwana muki yeso kwa botite mayele nyoso atia ki wana e pa mwana wana eza mwana na ye bamindele kutu baadopte akutu mwana mutu mususu bayebi te bapesi affection koleka nini oyo eske bolingo ya mukopesa mutu esenga yo bota ye en plus ya ye nini basengi ye mbongo tendresse ye tendresse aza mbongo en plus le pire est que en plus moi ce qui m'a énervé dans les dires de tendresse c'est oka ke bandeli muke tant na moni na ba extrait eza ke loba kaka ke olingi ba peso mbongo me kokosa te est-ce que maman Moyindo asengi mutu mbongo maman wana de parler la moi na sengi comment kouteni ba popo loba kaka ke oza besoin de ba est-ce que asengi batu mbongo mama o alobi kutata liloba moko de parler la mwana
oyo batendresse mpena kobino oya bato mo mpena ko na poto mpena bakati oyo kaka kiterne elongi kra esili otiki mama mambo olobaloba te omoni bango baluba tana obeta baluba balle perdi o eza kolikama baluba waya te batendresse alipesa bango kindoki mpo baluba batendresse balo bafille mo balesa bango kindoki mpo baluba babebisa bana bango fo me bango baoteyama te na baliwa oyo ezoyela bango ya bamorsi bito baoteyama te bango so bazalaki bato ya koyoka mpe bato ya koteyama liwa oyo ya liboso elingaki eteya bango ezalaka liwa ya angelical me bango conscience na bango eyaka kaka so ye moto akufi eteya biso apres bazongeli lisu babuzoba na bango babiloko ya modele ane ya malonga te mama na kotala meme nelongi ya mwana mobali akufi na moyindo baza ndenge moko sikoyo oyo ya okabola bango ndeni olobaki ya mwana nete nalobi nzela mama angelisa tokende na logique ya tendresse bon aza mwana mama moyindo te aza mpe mama moyindo abota te aza mwana ndeko na ye bon tokesa logique ne sikoyo tendresse ayebeli mama moyindo wapi ake kozwa information wapi parce que bo bamibenga bajournaliste journaliste akendaka kozwa information à la source akendaki ntina avenir mama moyindo est ce que tendresse mpenza ayebi mama moyindo mama moyindo abandi théâtre lelo peut-être kuti batendresse baye kokota na bango ozondire nani oyo wana mosusu gola soki ya gola ntango nani oyo ntango truc dadi akufaki avandaki ao témoigner o apo abima na mwasi ya dadi boyeboye mais oyebi ata apo te apo azalaki na kongo oyo ozalaki na mosu ye wana te kasi yango nalobi te ata kuti kochange te mais tokende kaka ntango alobaki wana ntango apo asala théâtre na kini ozalaki te apo asali déjà 16 ans na poto ozalaki chroniqueuse te siko bapropos ozoloba ondire boza bacamarade ondire boliaka place moko ondire boyebani est ce que oyo eza normal ntango aleka bango na ye na bameka po ekweyaka bango na mafuta wana na bonjour la famille bonjour naika mpona jusque makambo olobake aza mwana mama moyindo te mama moyindo aza camarade ya mama na ngai mpona jusque makambo olobake aza mwana mama moyindo te mama moyindo aza camarade ya mama na ngai aza mwana na ye ngai nabotama na 87 mwana na ye tosakana na bango ebi kana batala kishasa wana mpona longa kishasa mwana moke tosakana na bango donc 9 na 6 baza mpena bacamarade donc eloko ekaboli bango ezaka prince aza vraiment mwana na ye bongo tendance azwili yango wapi atika baza vraiment mwana mama moyindo na ye mpenza akufela bana mibale atikalaka na tala batémoignage oyo nyonso mama biso siko batémoignage oyo nyonso bato mais siko akoya lisu kosenga pardon na media okindoki te nzambe ya mama na ngai pasi no yesu kokufa ye abota bana misatu abota bana misatu mwana moko naka atikala na ye mama na bango mpe abanda tokufa na akokusa ata inane te nayokaki epa magalilo mama akufela bana abotaka kaka misatu mibale bakufaki na moko akufi yango monya olela lobi naza na nga so utile na société te naza moto akovivre te botangela mama na bango kutu auti kokufa kala mingi te yango na bibo partager live batémoignage eyebele ekombela mpe tendresse baza mpena bandeko donc eloko ekaboli boyoka sikoyo kizengi ya tendresse boyoka sikoyo kizengi naokitalaka pardon naokozwa mwana ngai naokitalaka naokozwa mwana classe sikoyo boyoka réflexion ya motu aza zoba bourike alobi yango aolelake naza na nga inutile na société parce que ya bota na ye te ayebi nde babimisa mwana te moto azoloba bien akomi nde inutile en plus nini oyo neti ngai bamaloba bongo même mon pire ennemi nakosouhaite eloko ekomeli mama moyindo te ngai nakokotanaka bavideo te nakokoka likambo opesanga somo tendance na bolanda etabima kuna fille bima na fille Arlette kokita te labi Arlette on compte na ngai ya sika bibi kitoko bakanga lem so yebi te bibi kitoko ekangama
Live, compte de votre ami, ok. Ah, babani, on a wana. Voilà, bon, mon engagement, je suis sorti de la mère des garçons. Oui, c'est Sika. D'accord. Merci. D'accord. Ok. Bonjour, monsieur. Siko, Pierre, pardon. Toi, Capisson, qui a expliqué Bisso après Toti que lobby Pierre, s'il te plaît. Bon, Njili, je baby que maman Mado, abota. Bon, baby, qui a Mado. Oui. Yamado, abota. Moi, na wana moi na ye, ati ko baba n'importe quoi. Yamado wana moninga ne na ko ni na brazo bota ma ndenge na koli. Obi déjà ko na Afrique déjà moi na ya 5 ans akosanga na moi na 10 ans na batan wana déjà ba 47 to sakana na bango. To yeba na kateke neni mukolo neni leki to yeba na neni mukolo neni leki kaka lelo. Donc to sakana na mwana wana to sakana pe to jouer na ye mwana na ye vraiment. Ok. Oui, ban oyo sabi ke mwana Njili ebike ya Mado abota ban sa kufela bana mibale. Lobi na solution na mama nga na otuna bi na oui mwana na ye penza la skoyo yebi tenga bi wina yebi me bat bol ba kaza mwana te mama nga za ki étonné. Ok. Abi zero boloba kaka bo on a potongo bo kraka nga beza bataputi batafriki balobi yango. Mwana na ye penza mama na na pasi Ah ok. Mwana na ye ya kuna mwana so ko sunga bo sunga zavo mwana na ye penza. Baseri nyo sanji baby ke mama ya Mado. Parce que on te lobi faut ba vérité bi marabino ba tubokola na bango moi kanyo te ze sala ma pande ko la biso moi si magali lo mama ba tu msule ba yoka ba ko décourager o ba te ba mona ngo za normal o tendresse à lobi o moni on a dû partager ba na Njili bo mata bo confirmer biso po biso ba na ye ya Mado mwana na ye to tuni ba tu nyonso ngeba na mai ana mwana mayala ngeba na maye donc to da kutu comment ka otema bona prince obengi kaka kingandi tunange lokon ayeko pe donc ka prince mutakabola grâce à des dialogues bingana za mwana kipoko moni mapoko kipoko te mapoko amaya komi bonga komi kipoko na tende ya komi ega mapoko eza na quartier 6 so eza kimpoko eza na quartier 5 abi kipoko prince wane kenda seko mafi ye pena na ba wenza 6 na okema kolo quartier 1 wana na nini na buda na okene makolo donc azape na mwana Njili pe na mwana quartier 9 abota mi wana koli wana ngana bota mi na 87 mina bike wana za mama na ngai bati ko baba n'importe quoi ko oh oye bike ya Mado ndi baba baba ta quartier ta mwana mayala nikaza na mwana quartier 9 na sisi tuza ba voisin ok donc ngala bima wana mutaka na keti pa na bango bati ba yo mona ba bato o ba yebi bato te po muto ayebi yo mama muto pena yebi yo très bien alors ba mabe na ote muto ayebi yo yaya muto pena yebi yo alors ba mabe bato ko ba ya kaka ba leson di ou bien muto moko o aya muto moko ka ya boye aye bato ba ya ne balobaka o pena bika pena mwana mabele baloba te o deja ni toza wana deja bana 6 9 wana Njili wana toza ba famille to benga na ba mama leki na banoko mutakoso suika mwana Njili alobaka o ya na azane ya te ka mwana quartier bango pe bazala penza bongo wana obi ala avenue marché ya kota wenza 6 c'est bien le cas ba témoignage zo lo ba mabato pe bazokoma silence to pe akomi na se aza mwana na ye bien ezo sala bien po banga za mwana ya baba nge so kutuninge na veni na bana ba voisin pe na boye na mitu tungo na seta poto o kati se prince ok pas sombelo kwa zongi ba tu so na passe botika ako so bi passe ku fe la teza passe mais oui ne tendresse wana kana ngeba wana kaka mosi na zala wana nan tendresse wana na makiti tsankala bona tout abordi héros ala yo ki ker kuna pe ngo beta bordi yo so ngo beta biso to zalo na ba vérité ya mwana po makamba bordi waso to bito banda tendance royoka ne kuna royoka na ete nde bino mo komi tendance royoka na ete biso to zo lukaka ba vérité po peuple congolais bo so o amoni ke ada ko so tia 10 € 5 € pa magali lo mama eza problème te bo tia bo soutenir moi si voilà to pesa pe mama biso kia fonga micro lo bano bébé biso ma pema voilà merci bébé
na participé kaka personnellement nayebi na mona quartier na été mais nayebi comme star en mboka na biso voilà so nyonso tobi mama moyindo ndenge tobandaki komona ye ndenge azokola ndenge biso nyonso mpe tozokola vraiment eza pasi bato lokwa batendresse wana eza vraiment douleur moko moto aza na douleur oyo okocompare yango na douleur te azolela mwana na ye quelque soit azala mwana na ye azala ya ye te bato mosusu baza badoptaka bana bakomi ya bango obokoli mwana ndeko na yo na nano yeux aza mwana na yo pourquoi okoya koloba na moma bato baza na douleur kobimisa biloko mwana mwasi wana bimisi wana nazoyeba te soki réseaux sociaux bazoluka nini soki eloko nini bakoma koluka ya ko blesser bato na moment moko boye moto aza na douleur oko comparer yango te moto aza na douleur oko comparer yango te mais mwana mwasi ana tendance azo parvenir kobimisa basotisi wana na monoko na ye même bayi bozoluka bambongo yango soki bavi soki biloko nini balukaka vraiment na niveau ya ke moto akufeli moto soki aza mwana te mama na moyindo modele azokata na wana mpona kosala bato plaisir vraiment juste pour la resepelisa bato ube pour na kosala nini nayebi nanga te ya mwana mwasi place ake alali pongi na ye mpe alambuki na ntongo azwi bavideo na tia continue mpe koloba yango na lance kaka message na moi na ye tendresse soki mpenza balanda je crois koyoka mpe kaka parce que balandaka koyoka ezala moto wana na faux compte oza mwasi okoli tendresse okoli oza mwana moke te tendresse oza mwana moke te oza mokolo zala responsable quand même ntango ozoloba il faut réfléchir aussi koloba makambo comme une folle te doyebi te soki mpo obelaka motu basekele etikala peut-être yango moto ezomélanse yo comment tu peux dire des choses comme ça il faut qu'on réfléchir quand même douleur moninga aza nango azolela mwana na ye na pasi okelo bimisa basotisi kaza mwana ete quelque soit aza mwana ete ye moto abokoli ye moto azala tala siko batémoignage ezobima ozomona soni vraiment makambo mosusu tobona oyo oloba bato bakondima lisusu te oloba n'importe quoi la monoko na yo obika ngambo nazokoka même pas kotala baimage ya moyindo ndenge azolela mwana ete nazokoka nazosupporte yango te nazokoka même pas so na bandika bomona ifo nakataka nazokoka même parce que douleur ezosala ezobeta ntina motema parent ozoyoka pasi moko ezosala mais na moment oyo mwana moninga azoza na douleur ozoya kosala baémission na batango basalisa bango baémission yango te non on arrête amoyi soki nani bambongo baoto ya masumu bato kuna mitema ezoblesse bango wana babi atuti bordire bakoti baémission mpo bango bazwaka bambongo na bango kaka na makambo ya bien te yango basalaka nango mpe eloko te bakosala bambongo wana mpe eloko ya spécial te ye tendresse wana combien de fois fingi bato abimisa basotisa bato ebelebele azwa nini azotourne kaka wana omona eloko ezochange na vie na ye te mais franchement tendresse aluka osala effort ochange parce que obeti moninga na place babetaka te kwa obeti moninga na place parce que moyindo wana aza mokolo na yo te bozaka génération moko okaso te moyindo wana ate azabatuni question toyebani te na bayeka mokolo mosusu tota tournage mo mpe toosongaka balingi osuba atieka boye eloko ayinelaka motu yango wana mais kasi moto misala mabe oyina moto kaka mwasi aza somo tala niveau oyini moto parce que non à se faire soigner d'abord ye moko nano aza malade ye tendresse akenda kofaire soigner basekele wana mona ezosila te akenda kofaire soigner parce que eza normal te bato nyonso bakoma koboya olobela bango parce que oza motu moko dekonaka toujours manao ebimaka mabe bato nyonso bakoma koboya yo nakolela boye mpe nde mama azolela azanga na bana tendresse nakoka kutu te na maloba oyo azobimisa oyo otala yango te na maloba oyo azobimisa oyo ke bokosomba deuxième cercueil nakokufa mpona obi na minute oyo émotion azalaki na osoka batikaki mwana mwasi oyo anga misala mabe angola wana yango ozwa de bibembe abelaki mwana ngo
Ah, téléphone a déconné. J'ai là. Oui, Abela qui de comment lequel a mon émission par la banque dans Angola. Babi Abela kutu, Abela makasi moi nango asala kutu oui moi la maladie. Déjà mutabeli. Batongo za bongo. Omo beli makasi mobiki. Abeti pena oui moi ya maladie na landa ki émission na ba chaîne na banque na Angola, pe chaîne en soi na luka na Chango. Abela makasi oui moi mais akoma qui n'est bien à récupérer qui na ye mais ne ezala kaka abeli asala ki kaka crise pe peti ngala lande émission moko na yebite so la luki na luka on historique so na mona otia ndeko moko expliquer baza proche na bango kuna na Angola alobi mwana belaki asalaki oui mwana maladi na oui mwana maladi voilà après à se récupérer qui na ya comme elle est bien. Mais du coup, après, il y a piqué crise. Oh, Nzambe na ngai, quelle douleur. Hein? Douleur. Puissant makiti ndeni, puissant makiti. Après, il y a piqué sur crise. Voilà. Les gens nzela batu nyonso. Nzela batu nyonso. Okota nzambe desidaka. Voilà. So tokoloba parce que tendresse au solo il faut ndeko na biso moi si. Mwana na yo be mwana na otende nga na yebela zaka mwana na yo azaka mwana yo toza ba africain en plus oza muluba oyebi valeur ya bana nazo kamwa na ba tous ba perdre ba valeur na bango po basala ba base na nini ba mona bango ba ilanda bango bazo perdre ba valeur na bango ye moko ndinga za bandeko na basi wana mona tendance na baleki ne mingi bala baleki ne moko so moko azwi problème tendance à osepela. Mais oui, les gens qui ont perdu de moi, les gens qui ont perdu de moi. Les gens qui ont perdu de moi, les gens partis na yo pe perdre de moi, les gens. Mais comment mutazo le la moi na e ou que no bimisa ba biloko ndinga ba sotis moi na été abotate asala ba été en même temps yo moko so lobi oyebi été oza ko se contredire ka yo moko oyebi été pourquoi so confirmer likambo yo ka so lobi mutango oyebi été alors pourquoi so confirmer ka botate ozomate ka yo moko muto zaka ozazoba ebimi na groupe na bango wana ka ba créer ba groupe wala ba luka ka ba problème ebimi na groupe OK na la soki ebimi na OK na Gilles bo tata micro balader bino boza batu bo ko vérifier et tendance akoreka ko vérifier aza journaliste voilà soki likaba ebimi na groupe vérifier avoya ko lobango vérifier ça émission vérifier même si pe ezape ya solo et pourquoi pe ko ya ko lobango. Pourquoi? Après Ozwani. Maman, grâce de Dieu, là où tu es Koloba, on a dit Mindele, coup de bazo d'opter bala ba noir. Moi, la Mundele, moi, la ba, a koufi pe, a s'appelle la bala, l'aime soumis ba, le be moko, a koufi pe, a tigi be héritage, naye, a partager, on n'est moté mané l'ingeli. A dit pe, moi, la ba, adopter, qui a pèsé, et pe parti, naye, héritage. Bien sûr, bien sûr. Bamadonna kuna bana ba docteur baza ndeni akoza kutu musika mawa ba tendresse chaque fois ça la ka ba bêtise à bouche chaque fois grâce à l'obiso à Kenji la robetama mais oui parce que balanjili bon mata ouais ata ba lobio ba lobaka balanjili mais le lobo mata boyo bimisa so ba vérité puissant déjà après si versé na ye déjà toto luka on a bi live na ngabo partager mikolo yango na kosala après na ça moi là ya Belvie na tendresse ici ndeka la même émission nga tuti ba bordir toroya fa la live wana mais moi ça on vit na ezali finalement to ebite ça li kaka Belvie na sila bayoka na te mamuko Belvie na sila bayoka na suka wapi muko Belvie na sila bayoka na azozo mo ateka otika ridicule. Belvie Nassila na to mona bango esika bazo sora te Belvie Nassila to mona bango esika bazo finga mate Belvie Nassila to mona bango esika te o babundi bitumba ezala raté kaka bango bayaka na makamu kaka Belvie alobaki boy sila alobaki boy Belvie mais bango moko to mona raté bozo lia kala kombo baninga bozo sali ba kombo baninga bozo lia la kombo mais lobi na lobi to mona parce que Belvie Nassila to mata to kita ba ko solola ba ko solola soit na biso nyonso tozo souhaiter yango wala bako solo la siko bango ba osala ne ba kota ba petit ba osala ne vraiment tika na son
parce que bakosolola na bango baza bana bato ya papa moko bauti epa elombe bakosololaka kaka parce que babomani bato te ya mabeke babomanaki bato bobi ya wana vraimen tokosimba me bakolobana kaka baosuka wapi azala bilobela moko tendresse natia na photo boye mpo nga alingaka émission mpo ekendaka propre azala bilobela moko azala ngo non ndeko moko alobi oyo bevi akangisi ye kaka yo kasi ata akangisi ye akozonga na ye kaka ti akobima na ye kaka c'est pas la peine tout neza bien te c'est pas la peine bilobele belebele na bemission fale batika longola ta bilamba wana moko bana ndenge nini okomoi mibali na biso balinga motosala bemission te mpo bamona kaka bosala ndoka ba n'importe quoi bolobaka na mbi kaka bilobela nzoka te nde tozala liboso ya bakamera boso omoni oza eloko koloba te kofongola mpe kamera te koloba mpe te kokende kopase na bemission te makambo buzoba vraiment tendresse mokolo tendresse okoli déjà tendresse oza vraiment mokolo un moment vanda orefléchir vanda yo moko ntina bavideo na osalaka wana moko vanda ozwi ta ya kotala yango soki omoni ebimisako vraiment ridicule ebimisaka vraiment mwasi moko esensé femme moko esensé so ebimisaka makasi vraiment vraiment essentiel. Kwasa mama moyindo ndenge aleli butu moya azolela omona mutu pembe obi emosoko siliki bato baosimba ondire oyoka okomi na etufuma mongo boye omona pembe ezala bonga sina na kanda makasi soki bozosimba nga nakomi kosesentir étouffé na koperdre connaissance vome bosimbanga te botikaka nazalanga moti yamona koserelaxe nga na comprendre ye ndeko mwasi nga na comprendre ye parce que amoni cagnotte eke mabe azomona vraiment ke bato bazotia bato bayoki mitema mawa bamama bayoka mitema mawa bazoyoka vraiment mitema mawa batali babi nazomona 20 euro nanga bela aza na 5 euro fale nakende na tise na otise nataka perike na 450 na tieli moyindo nazomona 1000 moko befale nasabe c'est pas grave nzamba obakiselanga na kata 500 na tieli moyindo yesu kolaka comprendre eloko yoke mabe ke moyindo azwa mbongo nzo ate matakoma chere ekozongisela ye mwana ye tezaka lisungi bato bazolinga basunga ye na situation aza nango tema mabe franchement pasi pardon tendresse elalaka mpe lamuka vraiment te ya ma age ezo avance mama okoyi mokolo makasi ozo en tout cas na babétise ya boye te tika nango babétise oyo luka eloko mosu osala créer balinga bacréaka baémission banini luka ocréer théâtre osalaka so te balingaka opesa barole te luka ocréer eloko mosusu olia kobima kolobaka babétise tuta balingi kocréer te bakocréer na bango yango bazelaka r moninga aza na pasi bango baya bakobeta bordure moninga aza na pasi mpona kosoutenir moninga bopartage ne na moment oyo aza na pasi bino te bino boza ta moninga aza na pasi boprofite su boye kotuba moninga susu mbeli akufa nde moyinga oloba kaka akufa ezala bato kutu baosepela mpe babilungwaka akende non franchement tozalaka me bahumain moninga azolela aza na pasi wana eza pasi bonjour ma chérie capable bonjour mama olobi ni bébé mais tendresse ibangi omela wana ezoleka ye meme émission azosalana na misu nyonso to esevimbi na bangi dokomela bilo makasi ko na misu nyonso to evimbi edeya na bangi do aoloba sous les effets ata aza mwana ye te ntongo nga na mwana ngai ndeko na ngai soki ata naza envie ou soit naza envie te ndeko na ngai soki abokoli mwana wana azaka ya ndeko na nga mwana azaka ya mutu moko te mwana ya mutu moko na libumu me ntango abimi na mokili ti akokufaka akomi ya bato nyonso ifo azala liboma tendresse akei ata kofanda na bamesa gambela mpo aza mpenza faso bashege ne elobela bashege eske age na ye econcorde na makambo asalaka te jamais
adia mukolo adia na bakoko ata mutu akufeli ata mwana na ye ata lokotaka mwana wana soki deja ozwi ye na leta kutu ekoma mwana makango azalaka te. Voilà. Il faut être folle pour aloba makambo alobi wana na ntango moninga na pasi Vraiment. boa famille bosali mosala Achoqué nga na niveau moko non. Asalinga song. aza mutu Ndeko nanga botapote nazozwa ni fleur ni tapotage ni partage bino bongo na mfa moko donc nayebi te na comprendre te puis bonjour maman Gisèle bonjour ndeko nanga basala zelata 5 minutes maman capable assis boyeba ye wapi aoyeba na wapi sans théâtre aoyeba na wapi ya bafaser elobeli ya bafaser ya basitoche na age na ye asalela age na nzoto moto azolela mwana na ye azala ya ye te azala lokotaka ye. Voilà, topesa mama Gisèle aloba mwa moke mama Gisèle. Bonjour mes soeurs, bonjour. Bonjour. Lem na yoki ka mwana mwasi wana na moni na ngana congolaise à Congo Brazza mama na nga congolaise à Kisasa. Ouais, OK. Tendresse wana na moni émission na kina na utaki mosala na moni yango ka vite fait. Ngana mwana nga liboso l'année dernière ak na 21 ans achika mwana moko. Soki na okufelite. Oye ba pasi wana ndenge swaka te. Soko kufeli nani mwana no mukolo ko la lokwa baninga o sokile moko amonio na mwana nini ayi atungisio muke atumulio ayebi na ntena na kufela te bokola okufela akoyeba kote swaka douleur wana oyebi te soki motema moto esuki oyebi te soki mutu no moto esa bien te oyebi te soki eza ndoto donc eloko moko babosana kango te ayebi te okoko bosana te donc soko lamuki na tongo le moko okosa eloko moko we makanisi yi olobi intel abenga te kasi abenga nga na lero apesi bazali kaka bango mibale ozala mobali te ozala mwana mosusu pembeni wana te bazali kaka bango mibale mokuta bi namoni pasi po mwana oyo akota ngola mwana mosusu me wana ki mwana nga mwasi aza camarade na nga na mwana 17 ans donc toana secrétaire na futa ba classe tout artiste licence akena osala na mboka asali même pas une année akufi oh yesu donc ayebi douleur te yango wana azoloba bongo soki mwana na yo akufi eloko moko ebimi na kati no ekie une partie de toi eloko moko lokola électricité esali ekie ayebi te nani ayebi pasi te aloba na ye ayebi pasi ya moninga te même mwana oyo oboti te ata mwana ndeko mwana oyo okolisi nga baya na nga ataka mwana moko mesa ene na quartier baolinga mingi soki akeo kaka pasi kana mwana suka libumu ya mama ya tata na nga baya na nga to bakata suki batika bakata kovo biso nyonso tokata kovo yaki mwana na bango te ya na nga akoma obele estomati lelo ya na biso mibale akufa na douleur ya mwana na nga oyo abota te mwana ya ngai ya na nga akufa kena na sama bele abela estomati eboma ye parce que amesanaki na mwana koleka même nga mama ne parce que nga mama ne batina nga na poto mwana muke ya na nga akufa na sama bele 6 mois après abela estomac na kati ya matanga ti ememie na liwa. Oui, ça achète bon tendresse, ça le barata ma sœur nani alobi babilo na ba kasi ba mela wana bazoya na partout. Moi motango na moni émission no kwa motasa melim bangi soki ndenge nini bato mso bamela bangi ba raisonner ke hein. Yo mama même si ali obota te yo mama mwasi oyebi ne ba matinga tanga okoko critiquer moto uti ko kupela jamais rosala moto que soit kutu kiazata mwana na ete ango zela ta après 40 jours aye ko mama nga kutu na mwana na ngai mais mwana na nga azaka même pas na affection na nga ana affection ka ya petite sœur na nga po tinga la voyageaka nga la voyage na kenda ngola petite sœur na nga voyage na ya kenda na Afrique d'ici bafani Afrique d'ici 5 ans nazongi Kinshasa bazongi Kinshasa nga azongi
na longwe Kinshasa lelo naza na France batikali kasu na petite sœur nanga oza na affection na mais yaye akomi ya nani basusu baloba wana aza mwana na yo te mwana ya Sylvie mwana na yo te mwana ya Sylvie mutu to aloba bon pourquoi parce que ye moto azobokola ye mama na ye ezalaka ye bayebaki nga mama na ye te bamonanga te nakende mboka rare bamona ya chanteur so moni ya nanga baosimba ye okanisa moto aboti mwa nga moto nabota ye nga moto nabota mona wana me navanda na ye te nakolisa ye te akola na bayaya nanga bien sûr atanga na Brazza te atanga na Maroc mais ya nanga basimba ye na kosimba nzoto ekenda eti lelo ya nanga mibale akenda na sama de mwana eza blague te eza blague te okufela moto aza cher po comprendre liwa pasi ya liwa nono okufela moto aza cher te obanda omona liwa ya moto nyonso lokwa baje na misu nao mwasi ya ndenge nini insensé boye mwasi ya ndenge nini aza na pasi te ana mawa te po moto amemaka 9 mois il faut ayoka mwana moninga mama ata omemaka 9 mois te soki ozaka mama soko oza mama il faut yoka mwana moninga mawa na pasi soka moninga pasi erolela mwana na ye sije na yo ozwi oki omeli bangi mpo yo ofandi oloba mabe est-ce que mama moyindo asengi cotisation ata mpe cotisation yango epesami est-ce que tendresa osa combien akotikala na soni après matanga bato bakozonga bakorépondre ye même famille ya mama moyindo esika nde omona kitomona makambo baleka na media balobaka ezalaka ya lokuta bengani ata na matanga ana na monde na bango wana babangaka tendresse wana babanga ye mpo aza shege babangaka ye parce que aza impoli aza sauvage aza shege fazer babangaka tendresse wana parce que nani namoni moto akoya koloba na liwa ya moto boye te ça c'est quel comportement ça hein oh mama mpesa bato na motu tension nini yo lingo tya bato toya posa oyeba yango tazala mwana yaza mwana ete toza na posa koyeba te toza na posa oyeba yango te toza na biso na posa yango te nga kutu na matanga mwana nga bato bazotonga nga balobi botala oh mama aboti moto kutu yeba yane baa na susi nga moko nazoyoka na matoi na nga moko boye bazotonga nazoleka bazotonga ngai balobi tala bayane kutu baa na susi koleka me mama aboti ye eka bazotonga ngai balobi tala bayane kutu baa na susi koleka me mama aboti ye mpona matanga ezalaka bongo bamisusu balobaka bazalakisa misabi basachanta bazala naleki ya mwasi oleki na bango bato mosuku na babaya mwana na bango nsuka donc michel wana azala mona ma chantal te non akamwana ne te mama ne ye abota ye moke batinda ye na poto kosala l'école donc batikala na mwana donc aka mama ne te ta mais ma chantal ana raison ozala na souci oui yo yeka kotie micro wana kopesa motu bacourage yo estce soki mama moyindo alandi video wana na pasi aza nango na minute oyo ozala ndeni ya gentil te eza gentil te ete ya bato mosusu mpo bamosusu bamonaka ke koya liboso ya kamera oyo oloba maloba moko kutu yo kasi ke soki olobi maloba moko bato babeteli yo maboko nzoa te maloba mosusu koloba ezokitisa yo ezosiso valeur ndeti oyo alobi akasi biso ecreye bese moko boye ebeti nango mpe te edendi kaka moto afandi na bande l'école te moto akoki koagir bongo po moto afandi na bande l'école oyo ayebi koraisonne oyo abimi na famille ya éducation éducation te afanda na école na ban école te donc kifazer théâtre ale kisi eza susu te azongene esu kifazer na ajo fazer ya mokolo bwazala nga nakufeli mwana na michel balobi o mwana o ndeni mwana na koza mokolo bongo o namema acte de naissance na bino bango vaa na mbongo na bino na ozwango te bayaka na ndako wana tinda mobali na nga benga na bango nayebi okenda mbongo na bino nauti okunda mwana na nga boloba na nga ke mwana wana akiyanga te oh mais bato na Brazza kuna balobi ke ya mwana ya Chantal ngabi bon
nana acte de naissance mwana nga na boyi kopesa ngona na bengana bango na mbongo na bima na Michel bato baloba na bango kaka na bima na Michel baloba mwana wana ya ngai te ay mwana nete ndenge nyako déclarer mwana na bima na Michel na bima yozo mona émission na bato ba commenter eza na mutu te apesi ye raison hein bato nyonso yango tendance ozalaka ndoki tendance ata ya mwana mama moyindo te quelle raison kopesa ye mama azolela bongo wana motema ndenge omona moninga peut-être ça so combien de jours aliaka te bomoni elonge mama moyindo wana akokela l'hôpital so basala attention te akufa ndeti commentaire mo ndeko mo akomi bisasa akosi yo kende na Gilles na nef avenue Mayala ndeka piso ndeka Gisela mama Gisèle pardon ndeka ndeko moko botapote live tozali plus de 150 ans nde tokiti ndeti nani ndeko moko alobi awa pisom alobi vérité parce que la moni même na commentaire balobi kende na avenue Mayala numéro 9 quartier 9 numéro 9 okozwa renseignement aza mwana na ye o comprendre muta commenter alobi bi apesi avenue Mayala numéro 9 bandeko oyo bomona ete aza mwana na ye te na bacommentaire na émission oyo na mode ya commentaire moko batie na adresse na confirmer ke na ndenge piso malobi botiala mutu na bino mwana akufi aza mwana biologique ya mama Moyindo mutu nyonso amoni aza na posa opesa cotisation na ye pa Magalulo mama n'hésitez pas kende kopesa nzambe akopambola oyo bandeko nzambe apambola kaka voilà mama Moyindo voilà asuma lobini tomona kutu bana mosusu bakufa boye mama naye kutu aleli ata ndambu te me bato baolela bandeko ya mama pwani mpo bana na mwana na azalaki na affection ya mama ya mama na ye te azalaki na affection bandeko ya mama na ye mama kutu aza na ye donc aleka boye mabe azonga boye mabe lokwa moto akufeli te me bandeko ya mama nde balati matanga wana mpenza ekomi ya bango po ya nini bolingo oyo ta mosusu bazalaki nango na mwana vraiment nga nakende tokosa shopping na mwana boye toke Maroc ou Turquie azopona biloko yaya na nganga mamani na bandi wana oyo ya ma Chantal sako oyebonga na ma Chantal na lipapa oyo Maroc ou Turquie azopona biloko yaya na nganga mamani na bandi wana oyo ya ma Chantal sako oyebonga na ma Chantal na lipapa oyo te yaya na nga botaka bana mibali ye akisiko mwana mwasi akomi mwasi na kati ya mibali réseaux sociaux oyo non réseaux sociaux oyo eza normal te po eza sous normal te vraiment leba basalaka ba émission ya bongo bato bakoko signaler yango mpona babloke émission wana te eza sous normal bonjour officiel bonjour mama Cécile bonjour yaya olobi nini tendance ezala problématique boye poaniko eza mwana ye naza bato ni mobali na ngai basakana na mwanana na njini aza mwana njini eza mwana na ye tendresse eloko alukaka ye mo ayebi donc bavandi mabokelo ngai ayebi très bien mama Moyindo balabala moko mama bokilo na confirme ke aza mwana na ye quoi oui aza na nga azoloba ya mwanika moko tendresse aluka boyoka yo tia biso mama toyoka mama ndenge azoloba please mama alobaka na mosiva beta kaka ndenge azoba tozokoyoka oyebi batuna ndekone ya mwasi Béatrice ya handicapé batulaka so bayibi ana bana 5 abota handicap penza ya na masoko atabla na masoko na mabolongo mais abota bana 5 mwana na mama Moyindo abota bana 5 ya na ye okay ya na ye beya azali handicapé oya mwasi Béatrice ay handicapé
ye kuta bota bongo ya bota te wala kuta za handicapé donc atable akuti na vélo te na masoko abota bana 5 voilà naza na bana bongo ye ndani moyindo abota te bana na ye ya mwana tata bango aza tata bango aza muluba mama na bango aza musingombe mama bango pende kwa papa nanga voilà donc noko na bango azaki na matadi numéro 18 noko oyo alanda mama na ye muda kufi ha ye moko azaki na quartier 6 na banana bazaki na banana botapote live botapote bazoluka kaka base mais oui moi so pena susi bato motema tendresse nasikisaka kaka bato motema bomonaka te pas plus pas moins na quartier kuna bato baza matanga batikana kusa boya yo oboma mama bato ate émission na ye mama esili nango impact eza yango suni impact te po bana nigini balekali na baleve mosusu lobi mama mpe azokonfirme biso gafi mo mpe aleki alobi bakola mpenza na ye bakola na mwana mama moyindo wana aza mwana mama moyindo mwana ye oyo ayebi ebia batuna kaka grande sœur na ye petite sœur na ye beya basi olobini kaka ke bakoli basusu eloko te après dukudaka après nani beya tata bango agosala na bralima azaki dépositaire ya masanga na bralima papa ya moyindo ya muluba mama na ye musingombe bongo mpe bana nyonso bakei misatu boye bakei vraiment wana bana moyindo bateka kokosa bana ye biologique tokolesika bote yazaki biso ezaki babikolo déjà mais bango bazobota biso tozomona toki babala moko wana batika kokota biso numéro 14 bango baki numéro 18 ndeyo makambo mpe lelo tokoma na réseau sociaux so okoseli mutu makambo bokomona kaka bana quartier na bango bayaya quartier baleka quartier bakomata sikoyo yende mutu atikeli na soni na bilobele ebele atikeli na soni comprendre eki aza fazer aza fazer mutu normal osama mbu mutu normal akosala ngo te meme soki azalaki mwana na ye te na ndenge kibomoto ndenge eza biso bomwa humanisme eza ongo ozela ata bakundi mwa 40 jours tovandi na kima yo okobeta bordure na yo ndenge omesala babordure apres bato mpe baye kodefendre yo na moma oyo mutu ndenge azolela tozomona bavideo okokotala te sukuma so oza moboti mpe toza video wana kaka mama moyindo oyo mutu akufi te wana ondira asali oka le même jour mutu akufi obengi na ofeya caméra liboso na mpo oloba makambo ya famille ya bato j'espère que mama moyindo atali yango te akoyoka lemso akoko bayebisi ete lemso na momo azolela mingi me bakangola nde bazala baproche nde batali yango ondire baoyokise te baotalise te me baproche bayebi ke nde baoyoka yango apres kaka yasikaka mabe yango bato baokoma babi apusana pembe na moyindo omwa nde moyindo akobeta ye asilika mabe mama namona nde asilika akofele billet de l'Angola ti kuna na Kinshasa oyindisa loka ya mona ye aza mutu matata bango na bango bakokutana basakaka na matanga te kongole balongole eloko ya mawa babengana ye nde kaka na matanga yango suka ye batya makolo akene pe te so ake kuna baobete na banjili te oka bana tishinde obetela ozomona me bacommentaire na émission asali bato bazokoma babi oyebi ya mado te mero otya makolo na njili anyokami ye mongo azolela anyokami mpo akotya ata mwana ne na ngola wana lokola ngola ngo mpe ezalaka pete te mpona kokotya meme mutu ondire kutu ata poto kutu bien babe ngola eza mpasi anyokami akoti mwana na ye vraiment nzambe vraiment akanisi etala bolamu mote mutu akoti bana misatu
bato bakota banzela makolo na ngula basufra nzambe akanisi ete alika mote mama moto aboti mpela bana ne misatu anyonso basi yango na mokili tosekaka bato te oyo oboti ozala bana oseka mutu mobela miso abota te oyo ya mama moyindo oyo mutu akobela liboma bana misatu nyonso bakeka boye ndaza nazongi 0 ozongi 0 obota mpe lisusu te elobi ye moko akobota mpe lisusu te akosuka papi nzambe mpe aza nzambe ya mystère na ntango ata nzambe mystère abonzamba azoyoka me oyo esi akomi mokolo abotie na age nini akomi kala mokolo sinaluka nsu bazemi oyo nzambe ezali so elengi te oboko amona mpo oyo ezala mpe na makasi yango bonjour ma chérie nazomona nanga kombo te bonjour bonjour maman oui olobi nini nalobi nalinga na répondre na mwa live moko boye tantine moko asalaki nayebi te soki biso bato na mokili toza lisusu na motema to toza lisusu na mawa eza te na tantine wa tendresse na kini pardon tantine wapi tendresse oyo totie foto ne tantine oyo ya fille alobi na ye soki abota te atika tendresse voilà moni kobota na kobokola biso bato ezali deux choses différentes omonaka te ke moto akozalaki aboti mpe abwaki mwana na kobokola moto mpo akóma ndenge mwana wana mobali akomi eza des choses qui n'est pas facile ozomona kobokola le mosusu ata azalaki mwana na ye te to aza mwana ndeko me ye moto azwaki ye abokoli ye maladi ya butu bisengo makambo nyonso c'est son enfant koloba na moninga mwasi na life modele ya lobi nayebi te soki tantine wana aza na motema to aza ndenge nini nayebi te en tout cas mama epesi ngai na posa ya kolela na mawa koloba na moninga na mwasi mawa lelo eza wapi moto aza ya kolela toza na lere ya koseka te me lere ya kolela soki ata aza mwana ndeko na ye biso ata bamindele te biso oza babato ti nde mosusu ye moto abokola ye wana koma lokola mwana na ye kobokola motu eza des choses qui n'est pas facile moni bon surtout bien bato bisosalaka balife vraiment mama bomeka kolobela sere tantine wana na mokili ce n'est pas bien modele alobi epuis ozoloba ngo neti motu moko olobi mpe oyebi ye te do ata kutu ozalaki na moto wana bwaka na baproblème to ndenge nini me na lere wana okoba na moninga na o mwasi te lelaka mpe na ndenge ya nini moto azwi problème nayebi te vraiment soki aza kaka motu lokola biso nyonso soki aza motu lokola biso nyonso mama ayebi makambo azosala ye moko loba makasi ma chérie bayebi loba mo makasi tozoyoka malembe bon kolimbisanga mpo naloba mpe kaka bongo bon nalobi kaka makambo kaka ndenge ngai kaka nakota na life na mpona korépondre na tantine oyo azalaki oloba na moninga ndenge mwana akufi ezala mwana na ye ezala mwana na ye te moni kobokola moto ezali koleka meme kobota moni parce kobokola moto ti moto akóma mokolo bo ndenge mwana wana akufi eza des choses qui n'est pas facile ata aza mwana ndeko nene mosusu ndeko na ye ayebaki ke ndeko azobota te napesi yo mwana oyo ye moto abokoli ye moto atangisi ye azali mwana na ye omoni azali mwana na ye mais pourquoi koloba ya moninga ntango moninga aza kolela kosala balife oyo asali nayebi te vraiment soki lelo biso bato toza na motema to mawa ekenda biso place nini tokomi lelo tiktok ekomisi biso na buzoba ya trop kokoma koloba n'importe quoi koseka moto ata na lere ya pasi okolinga koloba makambo alobaki atuka na regrete mingi mpona tantine wana donc c'était seulement ça donc mpona ngai ezalaki kaka ngai kaka nakota na life kaka mpona makambo wana mama
Ok, merci maman, merci. Merci maman tozosengaka tozala bamama tozala bamama parce que eza facile te kobota baoyo mpe baboti te c'est pas grave mutu na mutu aza na histoire na aza na destin na ye ya vie mpona mabota nde babotaka biso tokozala 10 boye mpenza omona mpe mibale kaka baboti le reste mpe baboti te mpe 8 ala baboti mibale baboti te bana bandeko wana nde mutu bakosalisa bandeko na biso wana baboti te so tokomosala boseki toza baafrikain te toza baafrikain te neti batendresse wana mpe ndenge ayebi bala maluba nde bazalaka bien nde biso baafrikain tozalaka akokaki kosala émission oyo te meme bajournaliste ntango moto azoya mpo bosala ni émission yoka mpe na émission wana bozala bakele décharge non otali no eloko moninga yango solo kobale mpe ndeko nanga oyo zela obe émission yango alingai no na bomba yango azeli no mama moyindo makambo nyonso esili ape abimisi na ye wana soki abimisi ye na ele mosusu mpe tonga toza baréponse ya bato mais na minute oyo na toko otali mama moyindo aza bien te mais yo osali live osali d'émission obandi koloba bato mpe oyo mpe bakoli na mama moyindo tomoni mama ya biso auti koloba awa bayebi ye bien siko baye koloba yo koloba na biso ni tendresse tozala so émission na yo mama monoko na malisa ndeko na biso aseli dema tozozela su yaya orépondre biso mpo bamama oyo mikolo oyo oyo bakoli na moyindo bazoloba awa tokolobake bamama oyo mpe bakosi bana njili nyonso bao batala balive tokolobake bakosi. Bonjour Kabange, bonjour. Bonjour. Maman c'est oui, bonjour. Par rapport à ce sujet, maman. Bon ça micro bébé, bon ça micro. Ma fille, congolais. Tokomo chango wapi? Tokomi ko chango wapi vraiment na otala mama wana azana pasi. Bon toloba nanu ke yete mutabota mwana wana. Siko soki aza mwana ndeko na ye mutabokoli akufi atiki biso. Est-ce que maman moyindo akozala na pasi te? Akozala na douleur te? Voisine na okutu azokufa obando mso opesa na nombo tete omona yeka ndenga kotaka bimaka mais so ozwi sangone ya liwa ekosala pasi ebongo mutu oyo vraiment oyo soi-disant ye alobi ke ye te mutu abota aza mwana ndeko na ye oui so aza mwana ndeko na ye nde ezopermettre te alela bongo nde eza donc akolela ndenge azolela te bongo vraiment so aza mwana ndeko na ye nde ezopermettre te alela bongo nde eza donc akolela ndenge azolela te bongo vraiment Denis moko apesaki na émission alobai bosala très attention na bacaméra bosala très attention na bamakambo mosusu moni le karma nyonso ekozonga nango kaka liwa elekaka nango porte ya mutu te liwa elekaka porte ya mutu te ere omoni mutu ata boza na baproblème yango ndenge nini ere liwa eye azolela yo oleki osali émission ebo bajournaliste yango bakobomba nano émission wana te bazala nano bakunda après bawanda kobimisa baémission wana donc kaka ndenge mutu aza na se boye mutu azolinga miboma nde place oyo ye il faut asala émission wana mpo alobake no aza mwana na ye te aza boye babiloko nyonso wana bimisi wana est ce que ezalaki vraiment nécessaire émission na journaliste akoki kobomba yango bajournaliste bo aide bato ko bajournaliste bo aide bato tapote live komi doka bazosignale po bozotapote to tozali soki 180 botapote live bo aide bato bo aider bato yango bozomona bozokotisa division na batéâtre bozokotisa division partout bozokotisa parce que ki journalisme yango nayebi te so botangela yango to eza kaka olali olamuki kaka boye osimbi caméra osimbi micro bamoko bandi okomi journaliste nazoyeba te déontologie na bino nayebi te vraiment soki vraiment boraisonnaka vraiment ke makambo so bolobaka epanzaka bafamille ezokisaka bato esalaka soki ndenge nini nayebi te soki boraisonnaka ke bino mpe boza na mai na makila liwa eleka nango porte ya motu te bato ebele baza awa baseka mosusu o mama intel akufi mama ayebaki mpasi akokufela mama te mais ere ekomeli ye mama na ye akufi nde mpasi wana oyoka pasi wana
Mama leki na bino kutu akufi, leki ya mama na bino. Mais bozo sentir douleur. Azande kwa mama. Bon, ce que Moyindo sera leli mwana na ye. Est-ce que ça moment oyo nani suki tendresse aleka ayako sala ba émission wana sali. Peuple congolais, to tika bloko wana, réseaux sociaux oyo epesa biso te ba zel moko boye ya ko détruire n'importe qui. So bozaki na barando na bino en dehors ya makambo o etali ke o ba TikTok o so yeliwa. Mais ogozo rando no ko chango na liwa te. Po ozuivo marando o eza libanda ya liwa o kotisi yango na liwa. Donc ebongo siko lelo so tola lamuki ye tendance a kufeli muntu o vraiment aza vraiment utile na famille na ye. Donc c'est que yé basa ele émission. Ye to mona batu musu basala ba émission pona rafine. Liwa eza pona mzele, eza nzele ya biso nyonso. Mais mama Moyindo ninga zana, ata soki amibomi na ete, a précipité liwa na ete. Kolala kolamuka liwa ezozela ye. Même nga pende na oloba boye. Kolala kolamuka liwa ezozela nga. Eza nzela, eza passage ya biso nyonso o nzamba sala abombela biso secret. Secret oya mutuya o abombela biso aboya kolakisa biso secret eza liwa. Po nzamba ayebi soki peut-être alakisa biso secret liwa. Peut-être ba bloko mususu tonga to ba no sala ngote ou bien peut-être ba bloko mususu yengeza la plus par rapport à autre. Bonjour papa Richard. Na mona osengi demande na mati so kiti yango. Bonjour. Bonjour. Oui. Allô? Allô? Azoye banete papa Richard. Donc il s'est mis à l'ébinete. Voilà, ba maman. O tolobi, bao bayoka. Bayoka, ba ko vivre na mokili oyo, surtout na moment oyo. So moni muninga na pasi, eza ba moment moko ya ko soutenir mutu. Eza moment moko ya ko partager na ye mawa. Eza te moment oyo mutu aza na pasi, ale yo so bakisi susu pasi nde to moni pas tendresse. Maman Moyindo aza la pasi, tendresse ko bakisa susu. Ko bakisa susu pasi. C'est pas bon la famille. To lingala to za na bolingo. To ebitele msu mbongo oyo ya cotisation yango esali tendresse ki pelekese mais ayeba kaka maman Moyindo so aza mwana nzambe azaka mwana nzambe bato bayokele mawa bayoko aider ye mais ayeba kaka maman Moyindo so aza mwana nzambe azaka mwana nzambe bato bayokele mawa bayoko aider ye vi ina tendresse bien asila tozonga tosa sur live to baneno na live ya mama Moyindo. Voilà bandeko nanga so bokoti bo sabunaka bo partageaka bo laikaka so po mono na fleur fo chaka so po mono na lion chaka ko to mona bino bolingi place ba rando ne place bino sa ba lion na bino place bino bo partageaka même pour on partager pas ou bien o chaka ka ba care ezo déranger bino na nini et mission tozo sala eza pour la bateau baza quoi la comportement ya tendresse pour ba comportement ba tendresse basé belé même dans ba quartier la biso to kola bazali beaucoup feli papa ya zo seka bozali ke mukolo ala pezala ya bangu ezali kelemba okufeli mwana obe okufeli mama ya zo seka obosa la pasa muninga basé belé yango moto sala be miso boye pour la bande to partagera ba suisa ba ninga ba mawa ba ninga to zala rappel la kibomoto. Ceux qui ont moni ko zano la mawate so muninga kufi yo cholaka garde ngo ko linga to partager mona bande ko misusu po baza koto na yo non de ko so moi si personnel lelo Rafi Tumba azate agine na mona moi 1988 ni a eu des trucs qui sont vrais même coucher les abongo même ça dans la 40 à 45 azananu maman na biso akofeli l'homme akufe na age ni mais mission wana ezali na ba réseaux sociaux donc maman akofeli l'homme akufaki maloba ndeko mwasi bakoloba donc ndeko ya Denis les akufaki to moyaki ndeko mwasi ndenga azali koloba lelo ya za wapi
nga lelo nazoloba lobi eza ya nzambe mpe ma oyo toloba na bino ezalaka ya biso te parce que tofutela yango facture te yango tozwaka bongo na valeur te likambo mosusu nga nde naza nde nasala ya bemission na nga so lamoni likambo wana nasinteresse nango te na oloba te so mpe lamoni naza nga na mposa oloba te navandi mais eza bandeko mosusu bafungolaka kaka caméra mpo bamoneka chaque jour afungolaka caméra arataka te fo ya kaka aloba mais ntango mosusu etali yo te oko mundela facilité biso oza la portable non liboso ezalaki fo obenga na ocameraman ofuta ye mais sikoyo ndenge eza bonatieka telefone na nga n'importe telefone oza nango ti ofongoli makasi noka aloba yango motu nyonso akomi na facilité yayaka ya koloba ube ya kodétruire bafi ya bato ube ya kofinga non c'est pas gentil ndeko tendresse bongisa maloba na yo nayebi ke oroyal sus tozi na deuxième émission na yo tokotala soki eza mpona kobongisa mpo bato mosusu mpe bayaka kokosa mo nde tosala baémission boye eza motu mosusu mpe akotindela bi mama sese se frère aza mwana nete apesi yo oyo tobengaka bamatière ya mama yoko yo mati olobi mais omwana ndeko officiel amati boye kaka na live naye koconfirme aza mwana na ye nde mama bokiloko to kuna mpe azoloba aza vraimen mwana ne ale mayele suki yo po eza mpela bato mosusu bayaka kopesa biso bainformation ya likuta to mosusu mpe eza faute ya tendresse te bapesa bainformation ya likuta mais elobeli pende elobeli wana azolobela ondire azalaka deya la problème ya mama moyindo depuis kala ou bien bayokanaka te depuis kala barando na bango baguerre na bango nde bazala nango baartiste comédien ezomema bango ti ndenge omona emema boye to moninga aza na place te fale osoutenir moninga yo mpo osani na yo orejoele msu likambo asalaka oyo ya mabe alobi etika abordire apli babana mingi batémoigne ke mwana na ye bah oui balobi mwana na ye toza kokrie donc yeka groupe na ye asalaki balobi ya ye tale abongisa maloba ne pardon kasi akobonga mama yango tomi nde tosala boye bazali batindela bango émission la bete émission moko ya de londres partage makasi ti ekomelaki de londres ça veut dire bamonaka nde tosala boye bazomona ezokomela bango ayoki ye mo mpela mosusu mpe aregrete mais esi émission ekoti bato mpe bakataka basani esi bakati ndenge ezazaka mutu tozala matanga so esili ntango mosu akozonga le mosu akobongisa maloba na ye voilà vraiment nasepeli Gisèle maman Gisèle merci officiel merci bandeko nyonso bozali nanga merci toyeka topartage na bino émission tozonga dans 1h ou 18h toyo osala émission na biso mosusu ka ya tendresse na belle vie bawelelaka nini toyoka nga na bino ensemble merci nalingi bino mingi merci merci bye